Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kolanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na esengo mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na kopresente bino ba émission oyo bomesana kozela mokolo na mokolo mpona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli bango. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com pona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bandeko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopesa bino basango na bino oyo bomesana kozela mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo? Lelo tokolobela bino ndenge nini balobaka ete lokuta efutaka te. Lokuta ezali eloko oyo bandeko babolingo. Tango moto abuki lokuta pona ye na kati na motema asepeli alobi ete nabubi bato wana. Pe bakangi ngai te, pe bareve ngai te. Me azali kobosa na ete lokuta ata esali mikolo suka na yango eyaka kaka kobima polele pe yo moto oyo lobaki lokuta okotikala na soni pe okoregrete ba acte na yo. Bandeko babolingo tozali komona ndenge nini bato mosusu ana poto bazali kose faire ke bango bazali ba responsable ba père de famille mais soki oyoki makambo bazali kosala omoni makambo bazali kosala liboso ya kamera eloko moko te ezali kolakisa ete bango nde bazali ba responsable ba père de famille pona ba acte na bango bazali kopose. Bandeko ba congolais ebele oyo bazali kobenga ba combattant lokuta na bango ekomi neti ondire lokuta ya kobwakela to lokuta oyo ya kokata na ndenge ya banzoloko. Bandeko congolais asili soni awa na poto bandeko lokuta oyo ezalaka ete moto amipesaka respect na ndenge ete azali kobanga meme po ete bato bayeba te azali moto ya lokuta. Me lelo oyo bato na bacongolais awa na poto oyo babengi bakombata bakomi kozwa lokuta lokola mwa griffe moko boye. Bandeko babolingo na banzi ete bato mingi bakomi tuna me mama Rosalie azali koloba lisusu nini na oyo etali lokuta. Bandeko babolingo boyebi ete mikolo elekaki mwana mobali oyo babengi na kombo ya Martin Sali ayaki liboso ya kamera azali koloba ndenge nini basili kotrake ba généraux babeti Colonel Kanyama na ndenge ya kosakana te pe azali kosala ba commentaire liboso ya kamera. Bandeko oyebi ete lokuta ezali eloko oyo esilisaka moto bomoto na ye me yo ozali kokanisa ete ozali na valeur bato bazali komona yo pamba. Bandeko babolingo Martin Sali oyo bomonaki bino moko ndenge azalaki kopesa ba commentaire liboso ya kamera pona kotalisa na bato ndenge nini batrake ba généraux pe babeti général Kanyama azali kosala ba commentaire liboso ya kamera yete moto ezalaki te moto mosusu nde moto alobaki yango me ye moko Martin Sali. Bandeko azali kotia ba commentaire na pilipili pe mungwa benzoka nde ba makambo nyonso to bango balobaki ezalaki makambo ya lokuta. Bandeko nzoka général Kanyama soki colonel Kanyama atikalaki na ye ata konyata awa na Europe te. Bandeko pe
pe balobi colonel Kanyama na Congo kuna esika azalaki ntango aza koyoka makambo aza kokamwa pe aza koseka bandeko botala bino moko moto azali koloba ete azali responsable pe amibengaka cadre kuna na France mais botala lokuta na ye oyo abukaki pe lokuta wana et faire perdre ye crédibilité na ye mais ye azali koyeba te bandeko botala ndenge Martin Sali asalaki ba commentaire alobi ba makambo na oyo etali colonel Kanyama ndenge nini babeti ye pe azali ko témoigner yango liboso ya caméra mikolo mibale après bakei lisusu kosala ye interview pona kotuna ye balobi ete makambo oyo bino bolobaki ete bobeti colonel Kanyama mais tosalaki ba enquête ba journaliste balobi tosalaki ba enquête na biso pe toye komona ete parmi bato wana bino bolobaki colonel Kanyama atikalaki jamais kotia makolo awa na poto bandeko Martin Sali abeti monoko bandeko akomi na likukuma litutu na ye ya mbunzo ye susu monene bandeko moto abandaki kosala ba commentaire aza koloba ete tokutani na colonel Kanyama zolo na zolo miso na miso a changer version bandeko pona kotalisa bino eza na babiloko mosusu nzambe aza kolakisa biso lolenge ya bato oyo mais nazali ko comprendre te soki ba congolais ebele bazali ko comprendre nakokende nano mosika te tokotiela bino babilili bolanda boyoka ndenge nini mwana mobali oyo na kombo ya Martin Sali ndenge nini abeti monoko liboso ya kamera ndenge nini azalaki kokonfirme mokolo oyo alobi ete babetaki colonel Kanyama pe baye kotuna ele meme motuna wana balobi ete general Kanyama colonel Kanyama azalaki te mais boyoka ndenge abeti monoko ono ezala ye azalaki te bango nyonso tukaka bandeko yo moto confirme liboso ya kamera lelo yo changer yango ete meme na bamindele yango baza kozwa bino na bavaleur te bato bozali koloba ete bozali kosala lit mpo na Congo bandeko tozali koloba yango ntango nyonso ndeko soki omoni mwana mobali azali na litutu komplike na mbunzu ndeko ifo komituna litutu wana ebimela ye ndenge nini azola yango ndenge nini ifo komituna bandeko ezali pasi pe mawa bolanda na babilili ndenge nini moto ya lokuta asukaka soki bakangi ye na luketu na lokuta oyo yakosaki ndenge nini mwana mobali osali akomi kobeta monoko bandeko ezali pasi pe mawa komona bato oyo bazali koloba ete bango nde bazali baresponsable mais botala babozoba na bango oyo bazali kosala ezali mawa mingi pona bango na kosenga kuna na régie batiela biso ba image botala bino moko ndenge nini mwana mobali oyo abeti monoko pe tata bani liboso ya kamera pe maloba oyo bandaki koloba liboso lelo langage échangé tokondima bango lisusu na nini donc toyebi ete bazali bato ya lokuta ata bamakambo nyonso to ye alobaka moyen ya kondima ye ezali lisusu te po ete bazali kaka bato ya lokuta pe bakotikala kaka bato ya lokuta tolanda na babilili ebongo nsima tozongela masolo na biso s'il vous plaît. Depuis la 13h, colonel Kanyama va péter miawa. Bien, likamation ezate. Yo colonel Kanyama, okanisaki oke ko attaquer ba étudiant. Biso tout aux alay ba étudiant. Tu attaquer Kanyama parce que pour défendre cause il y a des étudiants. Ba étudiants ezala ya campus, il y a ISC, il y a ISTA, il y a IPEN. Pour tout la Kanyama ke ba étudiant, pour attaquer ba étudiant. Exactement parce que vous avez le pouvoir, vous avez la monter dans la bino élite. Puisque vous avez traqué les généraux, vous avez colonel, vous avez traqué. Et vous avez là, arrivé à Hippolyte Kanambe, vous avez Hippolyte Kanambe, vous avez traqué. Baki Maga, vous avez vu nos journalistes, vous avez retard. Il fallait voter là, comment colonel Kanyama, général et tout le monde. Voici encore, on aurait appris que le Betaki, ou bien 2 généraux ont été agressés, notamment Général Itouma et Général Kanyama. Après investigation, parce que nous savons que ça, vous appelez
sans s'il y a investigation. Après investigation, on apprendra que le général Etumba a été juste peut-être, il y a une dame à Simbaki Karananzoto, après il était escorté, à continuer en voiture à Kéli. Il y a juste une dame à Simbaki Nanzoto, après général Etumba a Kotaki en voiture à Kéli, la compagnie escorté. Quant à général Kanyama n'est jamais allé na pototé, azaki na pototé. Or, on a une interview de Saladi Nabino, où le gars qui est Kanyama Abetami et Tumba Abetami. La zone d'Ombrana, ils ont ça un peu moins compliqué. Ok, merci pour la question. Non, répondre oui. À la base, Nazala Claire, tout travail à partir de l'aéroport, à 5 h du matin, dans la journée à jeudi. Parce que toujours il faut information que Baouya va quitter na Roissy, alors va quitter na Roissy. Délégation présidentielle va quitter na Bruxelles. Le quoi va quitter na Bruxelles à partir il y a 30 ans à Mataki. Tous un des coordinateurs il y a Bruxelles nani Henri Mouquet, où il y a un coordinateur na Bruxelles, Azala qui n'a qu'à y a train. Abandé au traqué Bango, après sa émission information, et nous les combattants, on était là à partir de 13 h. Parce que c'est ça là qui deux voyages, Oyo, délégation présidentielle Bayaki, première délégation est là qui a général Etumba, et puis Bango Missoussou, il y a gouvernement. Dans le baillet, le cola policier Bayebaki, les policiers escorté na descente na à train, Bayena Bango ti place Bissot aux Alaki. Et Bande Konanga, je vous dis la vérité, on l'a menacé. Oui, sérieusement, on a menacé le général Etumba. Nous, les combattants, Totikela qui est tenté, il croyait que comme il était escorté par des policiers, il y avait au moins 20 policiers au bas escorta Kibango, mais Tolaki Sakibango qui sont vraiment les combattants. Il y a Wana Tolitaki Nango, Tolaki général Etumba qui nous sommes, jusqu'à ce que Akimi même pour apporter dans la voiture, c'était difficile parce que Tobanga il va policier. Même ba portière à ma voiture, ba kokai ko kangate, ba tindiki bango ko tindika na ba policier, ko ba kota na kati ya ba mituka, ba escorter bango, ba kimi, et nous ce qu'on a fait aussi, tokanga ki nzela effectivement il y a Gare du Nord, ba voiture ebandé ko lekate pendant un bon moment pour tout la kisa, mécontentement na biso, wana ezalaki ya Etumba, et après à mon absence parce qu'elle a déplacé qui manquait, ba ya ki ko benanga que présence il y a colonel Kanyama, pas général Kanyama, il était là à la Gare du Nord et il y avait d'autres combattants qui l'ont menacé aussi. Bon, donc Babengi Naya qui peine à qui sur place, qu'est-ce que je fais? Nalinga qui n'a pas le pourquoi. Et puis normalement, journaliste c'est beau retard. Il fallait voter là, comment colonel Kanyama. Général et tout le monde, journaliste, c'est beau retard. Il fallait voter là, comment colonel Kanyama. Général et tout le monde. Bandeko babolingo bino moko bouti komona ndenge nini mwana mobali oyo na kombo ya Martin Sali awuti kotata bana pona kolakisa ete lokuta oyo bango bazali kokosa bazali koyeba te bazali kokwesa crédibilité na bango pe lelo bato mingi ba comprendre bango pe ba kombata ebele ba bendani po ete baye komona ete basalaki nde erreur ya kokota na groupe ya bato oyo ba malfaiteur bazali bato oyo bazali koyokisa ba congolais soni na poto pe ba papa mingi ba regretter ndenge nini bakokaki kozala miso ya kokangama pona koloba ete bazala pembeni ya bato oyo ebele baleli ebele ba regretter pe ebele ndenge bazali wana moto na moto azwi position na epo bamoni ete makambo nyonso tu oyo bato oyo bazali kotambola na yango pe koloba ezali kanga makambo ya lokuta pe makambo ya bosoni oyo bazali kosala liboso ya bakamera. Yango bandeko babolingo tozali koyebisa bino ete ebongi malamu ndeko soki ozali irresponsable linga ko se respecter. Tala lisusu ndenge nini basalaki bandeko un officier congolais azalaki awa azana famille na ye yaki vacances bakamati ba menacer na Gare du Nord bandeko po mona ete batongo pe bazali ba malfaiteur bazui bakamati
bino bozali ko menacer mutu bokomi ko kotisa ye maboko na poche banini bazwi na portable na ye banini omoni ndenge bazali kosala bamakambo oyo ndenge tozali koloba ya bato ya DSP bamiyibi baescroc bagarde civile oyo eloba Pasteur Mukuna. Donc bango nyonso tu ndenge bozali komona awa ce sont des gardes civils na ba DSP bato oyo baboma mboka bato bazalaka na ntango ya deuxième république kobatama na kote ya molili soki bamoni ozoleka komona babimeli oyo brusquement lakisa carte ya identité soki opesi carte ya identité ale bayebi si oyo balobi pesa carte ya mangwele mpo bayebi ete carte ya mangwele moto atambolaka na carte ya mangwele te ou bien balobi pesa carte ya baptême toyebi babiloko wana nyonso bandeko ezali pasi mpe mawa bandeko babolingo komona ndenge nini bato bazali kose komporte neti banyama lelo oyo tosengi na nzambe merci ndenge nini bato ebele bakomprendre mpe bato ebele babendani na bango balingi meme pa kosaproche kati na bato oyo bandeko makambo na bango nyonso tu bazali kosala ezali kozwa kaka échec mpo nzambe azali kotalisa bango ete makambo bazali kosala nzambe azali kosepela nango te yango ete bandeko na baopération na bango clandestine nyonso babandaki kosala yango esali ete bakanga meme na petit ya confiance oyo azalaki kokopere na ngwanda kuna na Kinshasa lelo oyo bakomi kosala ba fausse alerte mpona koloba ete balingi baboma ye botika babiloko pamba lokola alingaki kokota na makambo ya politique kozwaka bainformation kotindela bino mpe ye mpe moto asalaki bamanevre mpona koluka ndenge nini ya koorganize bamakambo ndenge babomaki baétudiant bokanisaki ete bakozwa ete lokola bazwi ye ezali esengo mingi ye azali moto bakoki kotika ye boye te mpo ete azali moto oyo il faut aloba bamakambo nyonso oyo asalaki bandeko lelo oyo bato mosusu bakomi koloba ete bakoseli ye makambo mwana muke nani yango bozali koloba mwana muke mwana mobali oyo soko otali elongi eza kolakisa ete mokolo ya kala si akemba wana ezali basante ya Congo okomona moto aza mokolo me selon apparence na ye na ndenge kaka bato bazalaka na basante moko ya misiki koza kokanisa mwana muke nzoka mokolo ya kala yango wana lokola ya bandaki kosepela na mwa ba 50 ba 20 ba 30 oyo bato apariko na poto babandaki kotindela ye po ete ye asalaka bamission kuna na ba ex-phase mpe kolukaka bainformation ya makambo mboka akoexplike yango sikoyo bien na liboso ya tribunal ya cour militaire aloba ndenge nini ye akoki kozwa baresponsabilité minene boye ya makasi yo étudiant okende kobomisa baninga na yo na kati na baopération clandestine mpo na likolo ya mwa bambongo oyo bato ya pariko bazali kotindela yo ba 20 euro ba 10 euro mais nyonso tu esi eyebani papa Roger napesi yo maloba. Merci mingi mama Rosalie pona kopesa ngai maloba. Vraiment ezali pasi pe mawa mingi komona ndenge nini bato oyo bazali kobenga ete bango nde bakosimba avenir ya Congo ya lobi comportement na bango bandeko tozali komona ete tango bango balobaka ete ba Rwandais bango kutu bazali plus pur que ba Rwandais parce que ba Rwandais bakoki kosala babozobo bango bazali kosala na poto te ba Rwandais bazizebi quand même ko se respecter mais oya bango bazali kosala babozoba moko lelo ba Congolais basili valeur na poto valeur ya ba Congolais ezali lisusu te lelo ekomi ete soko komi na groupe batuni qui est de quelle nationalité il faut ça la manœuvre au constat au lobaite non nazali ou bien gabonais ou bien nazali ekolo boy po ete bato ba yokisi biso soni bande ko ba bolingo na koyebisa bino eloko moko il faut boyeba yango ete ba Congolais mingi o bazali na poto bakomi kozwa lokuta on dirait eloko moko ya kitoko on dirait eloko moko ezali kosepelisa bango mais bazali koyeba te ke bazali kokwesa ba crédibilité na bango. Martin Salio kaka ye moto abeti monoko liboso ya caméra lobi ete colonel Kanyama to beti alobi azo ko confirmer kutu ndenge pe colonel Kanyama kimi mais lelo oyo akomi mutu ya double langage
ah non bon ezala ta soki ezalaki colonel Kanyama te mais yo lobi omonaki colonel Kanyama ah vraiment bomoni oyo babiloko ya bunde toza koloba bandeko bino bato bozali ba sans papier nanu bozwi bamikanda te botala bato oyo bazali koyebisa bino ke soki bolandi bango nde bango bakosala tu bino bozwa mikanda tala kaka bango moko badéclaration na bango oyo ba double langage nde bato ya bonde bango bakoki kosala bino bozwa mikanda na poto mais ezali pasi mpe mawa toyebisaki bino bien mpo bakongole nde bayokaka te moto nyonso tu oyo azali kosattache na bacombattant ayebaka ete mpo na ye mokanda na poto abosana tolobaki yango bien ndeko soki olingi likambo ya ngunda sala ngunda na yo na ndenge na yo moko prepare ngunda na yo na ndenge ya makambo na yo moko personnel kokotisa makambo ya bacombattant te sino te okolela ebele bandeko ba bolingo tokoyebisa bino ete il faut boyeba yango bacombattant bazali koyokisa bakongole soni awa na poto bazali koyokisa bakongole soni awa na poto yango ete ebongi malamu moto na moto ayeba ndenge nini tokosala po ete apesa implice na mboka to tonga mboka olia kotambola kaka na bozoba po ete bozoba oyo yango nde ezali komema biso na kati na makambo moko ezanga ntina yango ete na kati na bozoba wana ba opposant congolais bazali koutilize bato mingi na ndenge ya buzoba pe bato mingi tango bazali koya kokanga bango bazali koregrete ndenge mwana mobali oyo bakangi ye kuna na Congo mwana mobali wana bautilize kaka na mwa ba 20 ba 10 euros babande kotindela ye a partir ya awa na bato ya pareko sala boye na ndenge akende kobima responsable ya korecruter ba ex-phase kuna na Congo pona makambo ya ba opération hirondelle omoni ndenge lelo esukeli ye bandeko oyo nyonso tu baradio buka lokuta bazali kosala ezala banonso nyonso bozali kopesa na Facebook boyebaka ete gouvernement ya Congo bazali bazoba te mpo bazwa batika kaka mwana mobali wana boye il faut amériter il faut asubir abeta bapene na ye parce que tolobaka yango ntango nyonso ndeko soki oyebi ete ozali politicien te tika kokota na makambo ya bapoliticien lokola alingai kokota na makambo ya bapoliticien asibiri yango bino bokanisi soki ezalaki na ntango ya ngwanda ke bakangi ye boye na kati ya makambo ya mboka ya ntango ya ex-Zaïre ngwanda alingaki atika ye boyebisa biso bino bokanisi ngwanda alingaki atika ye boyebi bato oyo ngwanda boma mpo na kaka basoupçon bakoseli mutu makambo ngwanda koyoka kaka ndenge bakoseli mutu makambo akamati asali to ake abomi mutu boyebi yango après lelo pe boza koya kozwa courage boza kotombola mapeka neti bakoko ngembo non il faut batika ye démocratie bino boza koloba démocratie bino boyebi démocratie makambo bozali kosala na poto wana tobenga yango démocratie to tobenga yango kikuluna na kidictature bino boyebi démocratie bato bozali koyokisa bato soni na kati na poto lelo congolais valeur esili likolo ya bato bazali kobenga bacombattant baza koyoka mpe soni te baza koloba ete toza baintellectuel bino baintellectuel na babiloko mokili ezali komona soki boza baintellectuel pourquoi bacongolais ebele base retire bakimi bino mpe balingi kolanda bino su te mpo bamoni buzoba mingi kati na bino ezali pasi mpe mawa lelo oyo bozali koloba n'importe quoi mais bozali koyeba te ke bakonzi ya kongo ni kutu nde mutu bazali kosala tout na bakao nyonso to bino botikaki na mboka bazali kolite malembe mpo na kobimisa mboka na biso na kati na kao bino boyebisa biso botikaki nini na Congo oyo lelo bokoki kotelema mpo boreklame totikaki eloko boye bata 3e république babebisi botikaki nini biloko nyonso tu na mboka bobebisaki bahopito kutu ya kobeba baekole kutu koloba te banzela kutu ezalaka te lelo bazali kobongisana na banzela alekaka bino nde bozali koya basali kutu nini basali nini n'importe quoi bozata na soni te hypocrisie na bino bokomona ete bakoabandone bino ti meme bana oyo ya mike bana na bino bakoabandone bino mpo bakoki komona ete bino batata na bango boza kokamba bato na ndenge ya lokuta mpe bokotisi lokuta na bino na kati na famille ntango bana na bino babotami na poto bakoya koremarke bakobaye bino bapapa oyo ya kuluna oyo bomibengi bacombattant mama Rosalie nazongiseli yo maloba. Merci mingi papa Roger pona kozongisela ngai maloba
bandeko babolingo na banzi ete il faut boyeba yango ete biso bakongole il faut toyeba ndenge nini ya kosala tout po ete tosoigne image na biso mpo na minute oyo mokili elingi lisusu kosentir biso te meme na bamindele oyo bino bozali koloba bamindele mindele basi bakomprendre ete bozali na bino bato ya bakomedi baaventurier donc mindele bazali kosepela na bino pe te. Mais ezali mawa mingi bandeko babolingo komona lelo bakongole ya lelo ndenge bazali kose comporter na bato bazali na mboka kuna na Congo na kati ya village bakoki kozala na raisonnement ya boete yango na tozali koloba bandeko bonzo makambo tozali koloba li sekite boyebi teke depuis Mobutu akufa ba mobutiste ebele oyo bakima na poto bamituna bango ebebi baza kokoka koraisonner lisusu malamu te. On dirait ba dévisser quelque chose na ba cerveau na bango makambu to ebebi yango na tozali koloba tango mosusu Mobutu asinyaka pacte moko boye pona bato nyonso bazalaki pembeni na ye na bana na bango lelo oyo makambo ngo ekomi kobetela bango ba retour tela bango nyonso tu bakomi kaka bato ya lokuta bazali kaka bato moko ete moto na ebandeli ya kopesa bango confiance après quelques minutes ou bien quelques mikolo bazali kodécouvrir balokuta na bango mpe bato bazali kobaye bango lelo na minute ndenge tozali koloba bandeko bato ebele ata baprononce yango officiellement te bato ebele batiki na bango groupe ya bakikomba ta balobi ete bango bandimaki teke bakanisaki teke modele ya elite yango ekokaki kozalela boye mpe balingi lisusu kolanda bakomba ta te ezali pasi mpe mawa yango wana na ntango oyo bandeko babolingo ebongi malamu toyeba ndenge nini ya kosala po ete mboka na biso ekende liboso olie ya kose distraire na makambo oyo bato oyo bazali kosala ezali pasi mpe mawa bamakambo na bango nyonso tu basalaka bandeko eza kosuka kaka okoyoka ete ubia bakangaki kombata moko ubia basalaki bango boye ubia akotaki boloko ubia kingani akufaki donc makambo na bango nyonso bazali kosala ezali kaka makambo ya balibabe na balibabe eloko moko ezali koresir te bandeko yango na bandeko babolingo makambo oyo ifo kotalela yango na ndenge ya bomoto penza okomona ete bato oyo bazali bato ya kolanda te mpe tolobi nzambe merci ndenge nini bato ebele babendani na bango mpe balingi lisusu kokota na kati na bagroupe na bango te baye komona ete baaventure eleki ya mingi yango na bakomba te ebele balobi ete ebongi malamu lingomba oyo totika yango mpo ete bato oyo tokanisaki bakomemela biso avenir meilleur mpona Congo futur mais toye komona ete bakomemela biso nde kikulu na ya somo na kati na Congo mpe bato ebele baye kobendana na bango bandeko bakomi kaka bana moko lokola bana ya balibabe soki likambo ezali batindi bango mpo bakende kobeta bato kosala batrouble ezali pasi mpe mawa ezali pasi mpe mawa mais nzambe akomisi bango nde na suka yango ete bakongole bakomi komona barealité bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali na nsima ya bango nde tokotalisa bino basango tobombeli bino ya Radio Zumel 1000 merci bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolekisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bokonde kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwami na bandi ete mbala ya nsima biso bato ya Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci.